Bandeko balandi nyonso na pesi bino mbote mingi esika bozwami ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya mfumu Kimbangu tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo na biso oyo tosolaka oyo etali la République démocratique du Congo boyebi eke lelo tozali bongo na nouveau président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo président de la République démocratique du Congo, Bokota Bandeko, merci Mingi, na Chai André Arzene, donc merci Penda na Kaka Yambuya, Toyambi Bongo, Fumu Sabata, Oyazali sur place Namboka Kinshasa, Mbe Tokosolo Anaye Penda, Yvonne Alissa, Mbote Mingi Bandeko, pour partager vidéo parce que tout le Koyamba, Moko Azali Bongo chargé na culture, il y a eu de pèse. Namboka Kinshasa, pote ya solo bandeko, tomeka kutuna ye, penza mwa mituna, na oyo ezali kutungisa bino bana ya Congo mingi, na likambo oyo ndenge Félix Tshisekedi akomi bongo 5e président. Yango bandeko, biso tulukaka kaka makambo ezali na source, Bibelson Cheribe, en tout cas, beau partager, pote ya solo bandeko nyonso oyo bazwami nepai, ba meka penza koyo kabiso pe koyeba maitenza oyo tokotuna. En tout cas, to pesi mbote na TV Colonne de Max Bayuba ya solo to yabi bongo Fumu Sabata chargé ya UDPS na mboka Kinshasa en direct ya Kijeto siège ya UDPS esika wapi tokosola penza makambo oyo ya mboka ya Congo vraiment ya solo bandeko na ngai tokotuna mwa mituna na likambo oyo ezali koleka na biso bana Congo parce que toyebi ke mingi ezali ndugu kasi Fumu Sabata boyebi ke ye bato ya UDPS bango bayaka kaka pona koloba bosolo pote ya solo ndugu ezali yango tokotuna ye Fumu Sabata oyo ezali bongo chargé ya culture ya UDPS Kinshasa ya solo Isaac Kunku mbote sikozali pour partager vidéo oyo toko yamba bongo Fumu Sabata toko benga ye na par téléphone pote ya solo to meka kotuna ye mituna mbote mingi Fumu Sabata. Mbote ndeko mbote sengo mingi merci mingi lelo ndengo pesi ngai lisusu opportunité ya koyebisa bandeko na biso po ba comprendre place victoire oyo euti mosika o bakoko na biso basali baene na biso oyo batikelaki biso mission oyo baparticipe na biso ndenge nga nalinga toujours koexplike makambo etali spiritualité elelo bokozwa exemple po nzambe azali oyo nga nabengaka ngai personnellement naza na croyance androgynie ya nzambe ça veut dire batre ya kimobali na mwasi po nzambe azalaka injuste te azalaka juste afonctionnaka na biso toujours na esprit ya positivité na négativité po ye moto akeli nyonso ye nde moto azali stabilité makambo nyonso yango na biso bana oyo tondimelaka mabele tondimelaka kimbangu tondimelaka bokoko toveneraka baancetre toyebi ke baza baentité oyo babundi na biso yango na lelo na koexplike bino makambo oyo ndenge efonctionne ti lelo nzambe atushe motema ya bato nyonso oyo bazalaki kopia tembe na bitumbu me biso toyeba eplace tokosuka yango wana nazalaki koloba tout le temps ke bakozongisa pouvoir ya peuple congolais na plateau bazongisa yango mpe na plateau po bayibaki pouvoir na biso na 2011 nasengi merci mingi na baoyo bazalaki na biso o Congo ezalaki na besoin ya bato bazali na mwanya bazali na bolingo po basauve mboka na biso. Matondo mingi ya solo Fumu Sabata na banzi bandeko bazolanda yo penza na bokebi nyonso tu na ndenge accepter biso to peso merci vraiment mingi parce que na ndenge accepter invitation na biso Fumu Sabata motuna ya liboso ezali lelo président Félix Tshisekedi azali bongo président ya République démocratique du Congo alors motuna ya liboso ezali bandeko mingi na Congo et surtout en diaspora baza ko s'inquiéter balobi ke président Félix Tshisekedi bato mingi bazali kokumisa ezali ka bato ya Kasai
azali penza soyez le bienvenu na tandi no surtout la République démocratique du Congo. Alors eloko nyo ko ba na likambo wana ezali lokuta parce que na lobela ka ba makambo ya liboso to solo na kala lobike ezala parti moko bazotia ordre moko ya désorganisation pour ba séparer ba Congolais. Président Félix Tshisekedi azali mutu oyo aza très aimé et par le monde partout. Baona bazokosala bongo eza droit na bango biso tozaka ba démocrate biso IDPS toza toujours na logique oyo na lobelaka sur la spiritualité. IDPS ezofonctionne na spiritualité oyo na lobaka ke oyo ezokowuta na motema na biso nde mpe oyo ebimaka na monoko na biso ndenge mpe oyo eza na makanisi na biso tozali oyo babengaka triumvira na ndenge bandeko mosusu bazalaka bachrétien babenga yango le père et le fils et le saint-esprit. Donc biso oyo ezowuta na motema nde ebimaka na monoko nde mpe makanisi na biso. Ça veut dire bitumba na biso tobundaka na haine te parce que la haine ne peut jamais donner une victoire oyo ekoki kozala ya molai. Tozalaki na patience toyebaki eloko tozalaki koluka mingi bazalaki kozela ke soulèvement populaire esalema po désordre esalema mais basalaki attention te ke Congo oyo tozalaki tosalisa 3e guerre mondiale yango wana nasengi merci nanu mingi na président Fachi azali expert na diplomatie bato bamonaki esoba bongo comprendre bakomplote basalaki mafingo basalaki kalomni oyo nyonso bazalaki kobamba ye eyenda bini vainqueur mpo ayebaki eloni azalaki koluka mpo aza na bolingo alingi na kongole nyonso me lelo nazo koexplike bino réalité ndenge monde ya spirituel efonctionnaka na spiritualité ya antimatière physique na spiritualité. Nasengi pe merci na Jean-Marc Kabund bafingi balobi nyonso batraite moto ya mboka tie balobi nyonso bakoki koloba mais Jean-Marc Kabund akokisi promesse oyo apesaki na président Tshisekedi ke akounifie parti pe akomema parti na pouvoir pe torécupere yango mwana mobali wana abundi na façon nyonso balobi nyonso contre ye bakotisa intoxication na kati ya parti mpo bapakabola na Félix me Kabund alakisi ki aza mwana katanga oyo azali na tenere ya uranium azali na tenere ya baguerrier oyo lelo victoire esalemi lelo. Nasengi mpe merci na base na biso ya UDPS oyo baboyaki kokwea na jeu ya baimpérialiste na jeu ya bamanipulateur na conscience bato balingaki bakabola biso na kati ya UDPS mpe tolakisi bango ke UDPS nde ezalaki na maîtrise ya diplomatie mpo biso nde tozalaki koincarne changement wana. Donc mpo na ngai bandeko wana bazokanisa bongo bazela bamona sikoyo ndenge nini tozobongisa mboka oyo nga mokutu nde nazali awa bapartenaire bazokontakte nga monde entier nazokomema bango pa président Félix tokolakisa bango ke miyibi oyo bakanisaki ke Congo ekozala ya kokabwana miyibi oyo bakanisa ete Congo mpona esala likambo bango kande fo badeside mpo Congo avance lelo so bacomprendre vision oyo UDPS azalaki nango et je vous promets bana bakokende classe orphelin wana mai ekozala na prix moko dérisoire peuple congolais akosepela na paradis na ye oyo bamona karte nango na Israël banda bakoko na biso balongwaki kuna bakiti Egypte ndenge bayeti lelo awa tokolakisa bango ke Congo nde ezali centre oyo étoile ya David ezokobriller entre les deux Kasai Kananga na Mbujimayi place nkoyo bafandi place bancêtre na biso baya batya bolingo to lelo Congo ese retrouvé bango baboyi eza choix na bango me bakobetela Félix maboko mpona yebisaki bino ke bokopesa ye raison mpo azalaki moto alingi bino mingi bakolemba bino te akolakisa bino kaka ke boza bandeko ne mpe bokose retrouve bana nyonso bakose retrouve ingeta.
Matondo mingi ya solo fumu sabata na bandi merci mingi JP Mpaka en tout cas Coco Madera merci à trop bande ko tout bozolanda biso bo partager penza poto ya mibongo moko azali penza kat na Félix Tshisekedi Tshilombo président 5e président ya République démocratique du Congo fumu sabata ya azali bongo chargé à culture ya UDPS ya solo fumu sabata lelo tomoni ba contestation ezali mingi même représentant ya UDPS awana Benelux autai koleka na TV5 andimaki yango alobi ke ya solo ba élection ba contestation ezali mingi et l'équipe eza déroulé na ndenge malamu te nani Bate Fayulu azali toujours ko contredire kolobaki ya solo ya bimi na 61% yende mutazali vainqueur azali président Eli lelo ezalaki mukolo il fallait Bate Fayulu à sala meeting moko na liboso ya siège ya MLC alors contestation ya Bate Fayulu na meeting wa inga sala lelo yoko loba nini attaque chargé ya culture à UDPS. Martin Fayulu il est dans le faux. Martin Fayulu nayebisaka bino ke tozobunda na banyoka mitu 9. Martin Fayulu a échoué la mission batindaki na ba multinationaux oyo asinyaki na bango bacontrat mpona code minier oyo ezalaki na Katanga. Espoir na bango ezalaki ke baluka moyen baremplace Kabila mpo bacontinue idéologie parce que bazalaki bato ya réseau ya franc-maçon. Réseau wana bakomprenaki ke Kabila balingi lisusu te mpe pesanti Kabila baza koluka moyen nini bakochange disque po mutu mosusu aconduire richesse ya Congo. Ça veut dire babandaki nanu na Katumbi. Soki botali bien ba acte oyo bazalaki kopose Katumbi ayaka awa na asi boyebi position na ngai nazalaki le premier jeune oyo atelemela Katumbi po président Tshisekedi aisha lobaki soki bozokoma politique te botala syndicat okoki kogere mboka te sans une vision. Vision ezalaka toujours na bakolo nango oyo balingaka bolamu ya bato et UDPS président Tshisekedi apesa biso enseignement de l'ordre wana. Martin Fayulu abimi dans les néants tolatisi chaussettes na UDPS tolatisi sapatu tolatisi ndeni balataka sentir na politique tolatisi nyonso esengelaki mais nazalaki toujours na doute ne po nzambe apesanga don ya koyembaka bato mabe. Nga nayebakaki Martin Fayulu akotrahir na ye po nayebaka bato ya politique wana ya kodetecte moto à travers baparole na ye. Le président Félix aza na éducation moko aza correct aza honnête alingi bato mingi me bato nde balingi ye te na si place azwi wana azwi mayele acomprendre siko pourquoi notre feu héros Etienne Tshisekedi azalaki kolinga kosangana na bato soki boza bambuma mabe bazalaki koimpose biso tosangana me basanganaka na n'importe qui te message okutu nayebisi bandeko na biso bakombata na poto soki bomoni moto azokokomprendre makambo ndenge ezokokende te obloke ye olongwa bami na bato wana baza bambuma mabe parceke bataki bango mpo babooste tribalisme. Donc Martin Fayulu ndenge azali wana bafrançais na babelge nde bazalaki nsima na ye bazalaki koyela baintere na baaméricain na bachinois na barusse. Le président Fachi lokola azali maître ya diplomatie asololaki bien na Donald Trump asololaki bien na balobing ya baaméricain oyo balobi basala 50-50 na Congo. Ça veut dire bazwa koinstalle baentreprise bazwa kotia misala il faut au moins 50 millions de Congolais bazwa misala mpo baminere eza ebele eloko ezalaki ozanga biso confiance ya bamultinationaux oyo bazali correct bakoinvestir. Mafia ezalaki tellement makasi egangrene mboka na biso yango wana président Félix na logique na expérience na flair ya diplomatie oyo ayekoli en tant que tshisekediste parce que biso te toza fri ya batshisekediste asololaki bien baaméricain bino nde bosalaki attention te
émission tout Tshisekedi atikaka Tshisekedi alobaka boye mokolo peuple congolais pour récupérer mboka na ye la France et la Belgique okotala Congo la lidusu ya fenêtre lelo tokomi banguna balatisi baza banani Martin Fayulu asinyaki bakontrat na Kagame yango na bokoni Kagame aza moto ya liboso asotaki mpona kotelemela biso yango na biso mpe totindelaki Kagame message auprès ya secrétaire général na biso bakombatant tolobi boye soki aza mobali anyaka aéroport ya njili tokobamba ye mabanga po Kagame asantir ke Kabila asali bango mama na ku po Kabila mpe aza zoba te akomprenaki yango très bien mabe oyo nyonso to asali mabe nyonso to asali na bakongole mbongo nyonso apie andimi devant président Faci alobi ke bakabola mbongo ya yibaki na katikati ekende na trésor public mpona peuple congolais profite yango wana président Faci azwi protection na ye mpona aboyi ke mbongo akei nango plus de 60 milliards de dollars esevapore kaka ndenge wana mpo bamultinational wana balingaki baboma Kabila barécupere ye bazwa bambongo wana nyonso bafranka babelge bazalaki na ku wana yango moni babelge balukaki ke Shadari balongola ye banini bambe bango batiaki po aleka na pouvoir po bayebi ke so aleki na pouvoir bitumba ekobima lokwa idps tozalaka na base tokoluka bitumba ebaya baimpose biso na ndenge bainculkaki biso likambo ya tribalisme bakoyebisa biso ke lokwa tozokana te bakabola Congo ndambo na ndambo ekende na koye nango ne plan oyo babelge bazalaki nango y compris bafrançais mais bakoko mpe basali nzambe mpe asali atouche motema ya Kabila comprendre azwi conscience na niveau ya pression politique tosalaki ye mpo Kabila azalaki na besoin ya transition po azwa transition oyo ekopesa ye 2 ans ndenge mission apesaki bemba na Katumbi me baréussir te tant ezalaki kojoue en défaveur ya Kabila yango nde baréussir te Kabila ekosala ye moko asali na conscience na ye la conviction na ye intime ya komona ke moto akoki koprotege ezali Félix yango moni akati bango tout pelouse alobi mieux vaut pouvoir ezonga na moto oyo abundeli komba ye moko azali na baresultat yebi ke Félix motu bavotaki malgré nani trahison oyo église catholique esali oyo bambongo basali oyo shole asali en tant que moto babandundu bakei ti na kati ya baéglise catholique bazo impose bato bavote Martin Fayulu mpo aliaki mbongo ya Katumbi bango balobi ke baza na ba-PV ifalaki bapesaka Martin Fayulu PV yango wana pour revenir ambongo azali un proche ya famille ya Jean-Pierre Mbemba ezalaki po moko monene bamondaki contre Félix mais nzambe asali mpo biso tosi tosalaki reconstruction ya base na biso depuis 1981 tosalaki cérémonie mais bolimbisi ndeko Fumu Sabata bolimbisi alors lelo ezalaki journée oyo Martin Fayulu fallait asala meeting na ye na MLC siège à MLC alors IDPS bozobanga te ke bato biso balobi ke lobi ewa kokoma ndenge elekaki na Côte d'Ivoire Bagbo apretaki serment mais ya solo tokomona bazwi bokonzi bapese pa ya Bagbo ndenge tozolanda bandeko bazokomela biso awa est-ce que IDPS eza kobanga te ke eloko wana mpe komela bango toza na même réalité na Côte d'Ivoire te biso ezali makambo oyo ezokoconcerne la spiritualité ndenge tokomi na solo Martin Fayulu doit demander pardon au peuple Martin Fayulu ake kosigner bacontrat na bafranc-maçon ayebaki te tala même elongi na ezomona ke akomi trop chargé na mikani ye toza na somo na ye te parce biso nde tosali ye donc toza na ntina na makambo azosala te mpo bakongolais bazwi chef na bango oyo bazalaka koreve Martin Fayulu soki azosante te akokontinue na babétise ekoboma ye moko politiquement biso problème na biso ezali boye
batika peuple congolais kimia la Belgique et la France bakota la Congo na liduso ya fenêtre sokomoni Kagame ayaki mpona réclamer bavérité des urnes oyo bango balingaki ke Martin Fayulu aleka mpo bacontinue sale business oyo baza kosala na Kabila alakisi bango kaza zoba te Kabila comprendre ke babemba baresi mission apesaki bango te balingi baya korenie nsima Martin Fayulu kovote Martin Fayulu ezalaki kovote nde bemba na Katumbi na bamultinationaux balingi baexploite Katanga na balibere ya kota ya este na bapétrole Kabila asilaki na bafrançais bapétrole wana baaméricain bandimi bapesa 50-50 bachinois mpe bandimi 50-50 bango balingi kaka 80% baliaka Belgique alia 80 France balia 80 nde bamesana kokosa 21 na pouvoir ale Kabila bali 15%, 5% bapesi baministre batopie peuple akemba na nzala ekomi likambo ya 50-50 la transparence s'oblige Félix Tshisekedi akobanda kopesa bino compte ya bambongo kotu oyo ekobanda kozala compte na misala oyo tozosala na parlement parce que l'UDPS c'est la transparence. C'est que je vous ai dit sur la spiritualité oyo eza na motema ya Fati eza na motema na nga eza na motema Jama Kabung eza na motema ya maître Mukendi eza na motema ya Rubens Mikindu eza na motema ya Dr Eteni eza mitema ya bato to bakogere mboka efo transparence ezala parleme bimisaka mbongo oyo tozokokotisa okomona ndenge nini récolte ya fond oyo tokosala okozala informé même bambongo oyo bazofuta président bokoyeba UDPS c'est la transparence bokovivre yango bokocomprendre ke bato wana bazalaki miyibi eza question ya temps toza na somo ya Martin Fayulu te asala mitingi na ye ndenge alingi eza droit na ye totikeli ye opposition oyo ye azokoluka ayebaka ngo ke la France et la Belgique bakosaki ye Katumbi akosaki ye la question akopesa nsu place na bandoki wana tokati mito ya banyoka wana nazoyebisa bino match esili Kabila entre Kabila na Martin Fayulu na président Félix nani azokose sentir azali menacé na bango nyonso wana nani nda se sentir aza incriminé Kabila nda se sentir azalaki incriminé il a compris nzambe asimbi motema na ye a se rendre compte ke akokaki kopesa pouvoir wana kuna te mpo bandimba na batatungi na ya korenie ekosala bolimbisi Fumu Sabata. Alors motune ya liboye Fumu Sabata lelo yo tozomona bandeko bakongole mingi meme na niveau ya diaspora meme na Kinshasa tozomona pe ba video zo salama bandeko ebele bazali penza kosepela koloba te ke osoki nini me balobi boye balobi ke président Joseph Kabila oyo azalaki bongo na ebonga ya mboka balobi ke ye azali rwandais bato ya UDPS bayembela ye banzembo ke azali rwandais papa Etienne Tshisekedi alobaki ke faut kozongisa ye na Rwanda na 2011 et puis lelo bazali kokamwa bamona ke UDPS ekomi koloba ke Joseph Kabila azali bien entre temps balobi ke président Félix Tshisekedi akomi président mais primature nyonso ezali epai ya FCC donc PPRD Sénat donc Kabila kokoma sénateur pe président ya Sénat et pour ba gouverneur nyonso tout ba provincial nyonso ezali na maboko ya FCC donc PPRD 350 députés bozo bangate et puis bozo baté tant mususu lobby Kabila azali ko sala G parce que armée nyonso ezali na maboko na ye et loko ni bino bokoloba en tant que UDPS bozo ko banga Joseph Kabila te na batu oyo bazali simana ye et surtout armée za na maboko na ye bilobela batana bazoloba eza bilobela donc bazocomprendre kate ke Kabila atiki pouvoir bilobela ça veut dire quoi soki Kabila yebaki ke azalaki na force azalaki abimisa Shadari personne ne croyait que pouvoir ekozonga na plateau
naza oyebisa bato mpona bicapacité oyo idps eza nango na diplomatie toyebisaki bino ke bitumba eza ya molimo Kabila tiki pouvoir pas kosala passation de pouvoir akobouge te mais bato ebele place bazali bazosala politike ya haine biso idps tosala politike ya bolingo. Ça veut dire quoi? Soki bato wana ya solo baza bachrétien, je crois bamajorité kuna baza bachrétien. Donc souci na bango balingi tobomela bango Kabila mpo mitema esepela, balingi ke tokokangela bango Kabila mpo motema esepela. Kokanga Kabila eza exclute, mais c'est qu'ils doivent connaître batia na mitu na bango. Kabila aza na plus de 50 milliards de dollars na maboko, balingaki akima des eaux de quota bitumbe bima akima po ba belge ba français ba chinois voire même ba pays mosusu africain baza na besoin mutu pa Kabila po bayiba bambongo wana nyonso ekende pa na bango. Soki Félix Tshisekedi encadre Kabila ezali surtout mpona toyeba bambongo wana eza bifo mbongo wana ezonga toki kolivre na maboko ya banguna ya Kongo te mpo bazwa mbongo wana bakende yango. Donc tolobake donc UDPS ezali koprotege Kabila mpona makambo etali mbongo nyonso ayibi na azali mutu moko meme Kagame azokoluka mutu na ye mpona boma ye azwa biloko te mpo baetufe fo toyeba baverité. Kabila aza na baverité fo abimisa, Kabila aza na baverité ya bambongo to place abombi fo to récupérer yango. Ezali bien privé ya peuple congolais. Et je vous informe andimi déjà que azongisa la moitié mpona ekende na trésor public. Biso tokosala sentiment ya bato mosusu te, bofandi boyebi réalité te, bozolinga tosala politique selon ndenge misu na bino bato bozotelemela pouvoir ya Félix bozomona nde biso tolanda bino. Kabila aza na maboko ya Félix akobouge te, tokogere ye ntina ndenge tokorécupere makambo tu et le pays ezokende na état de droit. Kabila amata kita akosamba un jour. Bino boyebi ba réalité wana te, je vous comprends. Bamisusu bazoloba ngo na ndenge ya bamission oyo Katumbi atindaki bango mpo baloba n'importe quoi, batia bino confusion, bamemi bino na politique ya matraquage, bazomatrake bino na mituko. Martin Fayulu a gagné, Martin Fayulu a gagné, Martin Fayulu a gagné. Mais Martin Fayulu a gagné awa na Kinshasa. Soki ya solo ki aganyaki azokokobimisa bato libanda te basala marche mpona victoire na oyo azoloba réclame ata te personne tozomona bango na nzela te. Ça veut dire azanga base, aza lelo moto akolobela ye te peuple oyo bazoloba bazokosa eza bato oyo bakoyi na batendance moko ya baélection socio tribal bazolobaki oyo moto abandundu to vote ye na bango bazalaki na baintere na bango lisuku mpe baa na poto bayebi ke UDPS lokola azwi pouvoir bakozwa lisusu bamikanda te mpo babwaka bangunda. C'est ce qui vous dit bayebisa bino vérité bazolinela Félix to lelo mondela otuna bango clair bino bozolobaki kuna pouvoir ezalaki obunyokola bino pouvoir yango wana elongwe. Donc ekomi siko masolo ya kozonga mokili ya moto azonga cheye bakestion ya koluka kosenga ngunda na nkombo ya UDPS. Lisusu baosala yango na logique wana. Mais mwana azali conscient, Congolais azali conscient, aza mutu oyo ifo asepela mingi mpona pouvoir oyo Félix azwi po ezali prophétique. Biso toyebaki place tokosuka. Kabila aza na maboko ya Félix asali choix ya bien entre bamafia na mpo Kabila ayebi bafrançais bien na oyo nyonso asaleli bango, ayebi bien babelge na oyo to asaleli babelge, bambongo balieye, badiama apesi baroi ya Belgique, babiloko apesi François Hollande, apesi Sarkozy, apesi Macron. Lelo balingi balongola neti papier mpo baremplacer na Martin Fayulu bacontinue mafia. Yango boni Kabila asali choix bien alobi te cette fois-ci nakosala erreur te naluka nakosa peuple nadupe parti du peuple ebundi plus de 37 ans mpe baganye baélection mpo biso tofomaki déjà batémoin na biso 3 mois bien avant. Toyebaki ke soki batriche tokoluka ndeni tokokontourne bamashine wana yango wana tosengaki ke mashine usa mashine tokokende élection parceke toyebaki nini tokosala bango. Martin Fayulu aye bino nde bosali attention te na badéclaration. Martin Fayulu abandi oyo aboli bamashine
banini basignaki na Genève otangaki bien makambo komanda na Genève pour na bango zaki ba boycotter machine qui dit ko boycotter ba machine ça veut dire ça la élection ça na tela tumba ba machine Kabila continuer transition kompona Félix Abongi kopesa bango légitimité wana yango nomoni bameni biso na biso na bako ya bavote ale babimisi na te Fayulu na bakontrat signaki na bamafia na bamultinationaux mpona bakona machine tokende na désordre tokende transition na Kabila mpe malaka tongi bazonga yango nomoni na te Fayulu asalaki erreur wana so mosekele bien mozito même a expliqué mozito alobi clair alobi que Félix Tshisekedi c'est un garçon honnête et correct. Il nous a donné ses raisons pourquoi il ne voulait pas boycotter la machine parce que Kabila ne pouvait pas garantir qu'Amoki Kolombo la machine au cas où position une machine. Alors il a dit la position on dit que nous avons l'expérience pour boycotter si nous avons aussi maté pour boycotter Félix a dit que biso to kokela avec machine. Bino nyonso wana na poto bofingi olobi ateki mboka asali nyonso asali atike bino obaki arekonde bino arekonde bino te parce azolakisa bino ke oza na bolingo na ye te meya alingi bino mingi akomela bino na pouvoir yangomisaki martin Fayulu abandi boye alobi boyikote na machine ide moko ali koserendre compte apres ke non Félix azaka na position akokende élection Félix abandi propagande bazalaki obligé babanda logique ya Félix basali propagande tititititi mokonzi akomi après 4 voyages oboya na bapapie bokoma bakombo okende vote na bakombo mais ça c'est une infraction azalaki otya bato na rapo susi na ye ezalaki ke bavoi wana ezala kontete mpo bato bakonteste baélection na koso okende na désordre transition esalema akomprendre ke tokomi na élection 3 jours avant l'élection, il m'a alobi okende voter na machine ou bakoki moko akoyaki. Mais Fumu Sabata. Avant 2 jours, c'est là maintenant merci, il faut que tu vas comprendre. Avant 2 jours, avec le ville morte, là dans la ville morte, voilà. Ça veut dire qu'ils ont maîtrisé la spiritualité à base de, ils sont des secrets terrain, que ils tout ça dans la ville morte. Il y a mon quoi va monter bonjour après Kabila a été voté dans la machine. Ye Mutaliboso, excusez-moi, Ye Mutaliboso a été voté dans ma machine à Boyaki. Ye Mutaliboso au Bimal au Bakayé Naza gagnant. A vu là nos problèmes, il y a conformé la témoin. À 2 jours, il y a une élection qui va témoin. La logique ni là que le Bakayé a gagné l'élection, Azala qui va témoin, Azala qui prête, Azala va PVT. Il y a une contradiction dans la Cour constitutionnelle. Il y a 7 millions, il y a 11 millions, il y a le bien 61%. Dans Komatini, Kassai, ni les deux Kassai à Komatité, à Silisa qui propagande, à Zolobaka, Daniel Félix, dit à les deux Kassai, il a fait à Félix. Ça, c'est maudit. Il y a un maudit, il y a un asali berger na berger yango na Félix a gagné kwa zamona mukishi alakisi bango ke bayebaki na bango secret ya mukishi mutu wa nzambi te yango nomoni lelo bazoganga bazoluka bamema biso na batribalisme babomi bakase ebele na kwitikwiti bakrime esalemi ya osakana te bafungolaki mbanga neta kalme bakwa azotinda bakuluna bazofuta bambongo pour babetaka bato machete bapasolaka bato bamitu tout ça toyebi mais tokolakisaki que sera déféré devant la justice avec l'amour parce que l'instauration d'un état de droit doit juger ce genre de personnes. Fayulu mérite d'être déféré devant la justice, il faut comparaître à s'expliquer dans la crime à Saliwana. Alors Fumu Sabata bateso ezali mo ebele bandeko bazokoma na bandi Fumu Sabata, en tout cas, merci bien na bandeko tout bozolanda biso tozali en direct. Fumu Sabata zali chargé ya culture ya UDPS
Donc toza kobenga en direct à Kinshasa bandeko merci mingi bayeba so balandaka biso na avis du public ya Dide Masuki merci na dona da kaza kikani en tout cas sœur nanga bambote mingi na mère africaine en tout cas mini banana bozali ebele exil mboyo merci bandeko pour partager parce que batu penza baza na besoin koyeba tumba simakala en tout cas merci Lolo Dangelo bandeko pe balandi so tozali en direct ya avis du public ya solo Fumu Sabata tolandi na bokebi nyonso tout mais bandeko awa na poto na diaspora oyebi ke bakombata na barésistant bango balobi komba ebebi komba ingeke sila bamosusu kutu babongisaki babagage na bango po bazonga moye bazonga susu ezali te balobi ke solo IDPS esali donc basali mwa cohabitation bango na PPRD donc bakomi binemi na biso awa na diaspora yokolo banini parce que bakombata barésistant oyo résistance oyebi kezaka ya papa Ngwanda bango balobi ke Félix s'associer na occupant oyo ezali bongo Joseph Kabila bato ebele moye bazonga Kinshasa ezalaka susu te aéroport ezali contrôlé na bato ya ANR eloko wana IDPS attaque yo ezali chargé ya culture eloko nini okorépondre na bacombattant résistant na makambo bazali koloba bato bazali averti te bayebisaka l'autre fois barésistant misusu na bacombattant ce sont des gens qui sont créés par Katumbi. Katumbi a parvenu au corrompre TV5 France 24 la chaîne en ligne surtout à Europe na RTBF la Belgique pour la corrompre bacombattant nzala bazolela kuna na barésistant oyo baza nsima Ngwanda ça lui coûte combien? Ça c'est un faux débat bayebaka yango ke oyo alingi koya te atikala kuna balamer mende bato nyonso bazalaki awa bayebi yango très bien ke Félix azalaki rempart na bango pour bacomprendre mondele ndenge nini azali. Ce que vous devez comprendre, bandeko ebele bakongolais bazali à comprendre l'homme blanc comment est-ce qu'il fonctionne dans sa politique. Pouvoir à Félix ezali pouvoir moko ekuti na consentement ya badécideur ya mbele te oya ya Belgique badécider batia Félix po na baintérêt na bango. Non, c'est un pouvoir qui vient, qui émane de ce peuple qui a tant souffert, qui a été tant meurtri. Yango nomoni Kabila a raisonné normal à comprendre mondele à comprendre d'abord qu'il ne va sacrifier Bembela et traîner dans cela parce que nous sommes combattants aux alati kokanaye aïbaki de quoi nous sommes capables. Le pouvoir se repentir aïe bola aïe bandeni akokiko samba devant pouvoir Oezali légal en ce moment dirigé par le président Fachi aïe bandeni akozongisa ba richesse aïe bandeni akosenga pardon. Parce que nous, les combattants, vous avez des résistants, je sais que vous êtes, la plupart vous avez des chrétiens. Les chrétiens, la Bino, ils ont le coup pour comprendre que vous avez sens vous avez la chrétienté. Le chrétien, c'est d'abord le pardon. Ils sont tous à la combat, la NT, il y a besoin de Félix, des fois, vous traitez Kazan naïf, Félix a naïf. Mais, Bango, Fumu Sabata, moi, paragraphe à Mouké, Balobé, que Batouba Koufi, Kamwena Sapo, Batouba Koufi, Joseph Kabila a bomi 10 millions de Congolais, Batouba Zali Koufa, donc na Kinshasa, ba fausse commune, Makambwebele, Bongo Batouana et Kolekaka Boimbala Moko, a comme sénateur, avant d'inaye, est-ce que l'on a IDP, ça doit raisonner? Ça na pouvoir pour la Moussabati, nous sommes à Koufi, à Tombo la Moussabi, à son numéro Nangaï, 081 665 0466. À Bengangaï, Neni, pour la Moussabati, ça veut dire quoi? La Mbisa Kabila avant que Kabila c'était mal nécessaire. Congolais, il y a une importance à Mbokate. Nzambaza na ndenge na ye, a rappelé la peuple na ye, alors il fallait qu'il nous soit pour Mabiso. Otoyi ba valeur ya Congo penzamba ibandeli na ko toucher motema ya Kabila. Kabila sali bambeba, je répète, kosambisa ye eza excluté. Mais biso to fonctionne kana ordre na procédure. Ça veut dire il fallait qu'il nous soit protéger azana ba secret d'état mingi il faut to yeba. Donc il faut
tosala sentiment ya komona ndenge bato mosusu bazomonela Congo na idps na misu na bango te biso tolanda logique wana biso tozalaki kobunda na conviction na biso intime tokomi place oyo esengelaki mpo toposo Kabila na pression oyo tomemaka ye président Tshisekedi alobaka bato batiaka ye bakoya kozwa ye alobaki mokolo peuple congolais kozwa pouvoir na ye il n'y aura même pas un coup de balle. Vous avez kaka ba premier koluka kofinga mais bozo comprendre les to atterrir de l'autre côté. L'isolo ya élection où il y a qui la troisième guerre mondiale. Il dépêche et tira pour sécurité la ditomba. Sur des pouvoirs à minoki, sur des pouvoirs à Congo à la haine, mais tout ceci n'a pas de kala tout ça lango. Ce n'est pas notre logique. Ils sont toujours procédés. La nenge ancêtre la biso batiki la biso bolingo. Ya kokundela mokongo avec l'amour ya wana lelo tokomi tobongoli motema ya Kabila Satan azalaki kokotela Satan nalongwa te ya Martin Fayulu na babemba na bakatumbi Kabila asali choix ye mpona azwa protection na ye nsima ya Faci mpo akomprendre mundele aza nani akomprendre bamultinationaux baza nani nalingaka ye babandaka na ye na bazopesa bango badiamant azopesa bango biloko lelo nde balikoyila ye asali choix ya guerre azongisi pouvoir na parti du peuple po ayebi ke biso nde toganyaki azalaki na baverité ya baurne lokola bayokani mpo azwa protection biso tokoki koboya yango te problème na biso ezalaki tokoma nano na présidence tozwi yango makambo esili organisation ya armée ya la police. Je vous informe que Fachaza a déjà dans le militaire dans les cours d'office et je vous apprends même pas l'amour dans sa déjà allégeance. Quand on a sali allégeance pour pouvoir Fachaza dans Nzambe, Nzambe a touché l'unité dans la militaire dans Tunyoso. On va sur le dialogue dans la Libanda, baza mité mamabe, baza mité mamabe dans la Ngokuna, baza ba faux chrétien parce qu'un faux chrétien ayebaka kodiscerner amo na réalité ndenge nini ezokokende bango susi na bango eza nini tokomela bango na mer mende po basepela tokomela bango katia po basepela po tocrée désordre biso tokokotisa désordre te nous sommes à la hauteur de notre enseignement parce que c'est ça l'enseignement où tozalobisa bino ke okopesa idps raison tokokita avec apaisement nakozongisa pouvoir na plateau nazala kolobela bino yango chaque fois ezalaki sentiment te mpo na fandi na président Tshisekedi nayebaki susi ya papa na biso na ndenge azalaki kolinga congolais akufa te azalaki kolinga jamais azwa pouvoir ya makila azalaki kolinga jamais azwa pouvoir ya compromission mpo badalopesi baordre Martin Fayulu ajoue neka rôle oyo nani Vital Kamerhe ajouaka na 2011 batiaka Tshisekedi katikati bazwi Shadari Koto na Martin Fayulu batie Félix Aneto au cas où Shadari échoué Martin Fayulu azwa pouvoir. Mais il faut Moussabata ndenge lelo bozala même Vital Kamerhe bato ebele mpe baza koaccuser bolimbisi fu Moussabata alors Vital Kamerhe ndenge olobi ajouaka rôle wana en 2011 donc lelo mpe est-ce qu'a joué rôle moko te ke oyo lelo ezali négatif na UDPS eza baacte na biso nde epousse bango bazonga bato moto soki azali mabe moto ata aza na mabe ebele soki okozozongisela ye mabe ebele eza neti kosala fondation ya mabe ekosala bombe atomike mais soki moto azosala mabe yo ozolakise bolingo ozolakise façon nyonso nde nini akoki kozonga moto soki azongi moto ezali miracle oyo nzambe asengaka biso parce que nous sommes là pour changer le cœur des gens. Yenga zongi wana a comprendre que il peut s'azalaki la raison. On est raisongi la nani, on est raisongi la nzambe, on est raisongi la ancêtre la biso tolaki ko vénérer, on est raisongi la super héros Etienne Tshisekedi, mais la peuple congolais parce que Kobunga avec amour to simi minduki te. Yangwana yé Vital Kamerhe à comprendre yango que nous étions dans l'erreur. Salaki to landa IDPS à Salaki. Ceux qui balandaka biso depuis 2011, mais les autres sont comme à vitesse, il y a croiseur parasitiaque. Il y a un moni aïe na Sina Félix, qui kobenga na yété, qui est na Zaliana aïe la prérogative de place sous qui parce que
domaine pour préserver, poste préservé la présidence de la République démocratique du Congo, ils allaient réserver aux Congolais des pères et des fils à la Congolais. C'était ça le souhait à peuple congolais qui a dit corriger depuis la conférence de Berlin. Le président Félix Tshisekedi Azali, le premier Congolais des pères et des mères congolais de 100% congolais, pour a su pouvoir d'une manière légale et légitime et ça historique. La minorité et c'est le premier civil où a eu le consentement du peuple pour ça la honte civile balingi si va tous s'occuper de l'armée dans la police. Pour il va quand qui va confronter l'armée la biso la police la biso qu'on a la caserner va camouter aussi là pour la côté mais la Congo a eu la bataille à Kobunda la respect. On a dit ça d'abord encore il y a 10 à Beba il y a Monde et Bota il y a encore il y a Addis Abeba, les alliés et la qui branche, il y a armée, selon encore à Lusaka, où le président Tshisekedi à Salaka, ou encore à Lusaka, ils ont la branche armée, d'accord à Addis Abeba, président Tshisekedi. Mais côté armée, vous allez beaucoup se réconcilier, armée n'est Fumusabata. Tant que toujours moi là que l'élo, Joseph Kabila, toujours armée rwandaise, baza toujours Koya Koko Talamboka Congo. Alors, tu habité, alors pour ça, n'est pour l'armée. Président Tshisekedi a l'obaka une fois na radio l'obaka que le poisson commence à courir par la tête. Ça veut dire mbisi pour la moutou na bongo. Donc tout ça qui a un problème, il y a crise, il y a leadership. Na moment où il y a leadership pour le côté, ça veut dire il y a l'ordre. On a pour ça l'erreur. Kazali Moulouba. Azali ya tribi luba aya na babiloko ezalaki obiso bandeko ya o tunasema mi nasema epa na biso na luba basala erreur wana te Félix akolanda soba wana te o tokonyata bango lokwa bakayasi donc boyebi na bino idéologie ya Tshisekedi na Félix te. Oui, parce que tozomona baluba ebele baza ekomi ya kofingana bakambo ebele Fumusabata. Autour la question tika na silisana nous la question non la silicité ça veut dire tout Congolais est égal aux amis peuple bantou biso kana biso IDP ces makambo ya tribu te ya ba ethnie ce qui va nous va se retrouver comme mingi na IDP ça veut dire va se sentir protégé selon olingo oyo ndeko na bango président Tshisekedi ba kundeli IDPS la Congo olingo wana nde petit kala na mitema bato mais lobby que baluba lokola badinaka IDPS eza parti ya baluba c'est faux parce que bavote président Tshisekedi na masina nimba na bandundu bavote na este sina ya mwasi na ye mama présidente na biso Denise Nyakero oyo bato bazaki oyo bato azali rwandaise donc azali mushi ya walungu azali bantu ya descendance à 12 tribus de Juda pour Tomuta Israël Égypte et l'autre azali awa. Donc ça veut dire il y a des gens qui sont là pour spéculer, pour inculquer le tribalisme selon Fenel Obapé. Ah bon, donc, ndenge bato balobaka mwasi ya Félix aza rwandaise azaka rwandaise te. Mama Denise azali mushi ya walungu. Oyo ayebi bashi nga nafani na Bukavu nayebi bashi baza babantu ndenge bandeko na biso bakutu bazali na Rwanda. Tuti azali ennemi na biso te, tuti azali mpe mutu lokola biso, mais il faut respecter que bakongolais baza babantu tuti akoza likolo ya bantu te biso nde tosala bango bazala. Donc institution oyo ya barwandais oyo bayaki mpo bakolonize biso babotola biso Congo ezalaki eloko moko programme ya kocorrompre bakongolais ya kointrigue bango ke tuti aza très intelligent. Moi je mets ma main au feu soki bolakisi ngai tuti oyo aleki ngai Fumusabata na mayele na sagesse ya koprotege terre sacrale na nga aya arejoindre ngai atisanga fumu na leki oyo na mayele po tolongi bango. Qu'est-ce qu'on a pas dit? On va donc faire un militaire.
on va tous ça la richesse à monnaie qu'on a dans la canne pas ba diamana ba mai donc on est les amis nombre pléthorique qui ont biso ba bantu ça et les collectifs fois ça déjà partout dans le monde pour mener diplomatie à Washington Donald Trump a l'homoni la tutinion sur la Maison Blanche pour la diplomatie à Congo. Ça veut dire dans tout au Sakanana été, au Sakanana maman présidente, Azali maman la biso partout, on a biso de sang. Ceux qui disent Otani Zolo nae, Otani Mego nae, Otani Fond Macran nae, on nous dit même à contenir d'une compte nae, Azana 6 comptes tenet la toute la Zalaga, Azana 7 comptes complets, mais il va dans tout à Zalaga. Donc, ils ont la spéculation. La mauvaise foi va nous mettre à dénigrer le président Tshisekedi, Fachi, mais il va dire que tous les gens qui ont répété que Congo cherche dans le fallait que les Canadiens dépassent. Armée dans le moment où dans l'amour va salir à des gens, c'est la président Fachi, pour garder la fin de ce moment, ça va nous plaire que je ne suis plus votre président. On va, nous avons Fachi à la Fachi. Et tout ça, le recyclage armé, le brassage armé, comme ça, les mapos, la technique ici, là, dans le minimum tribalisme, la partie armée, et tout ça, là, partenaires, on va former armée républicaine, l'armée où ils allaient dans le sens pour protéger la frontière de l'Abisso, et l'Américain, va être le premier partenaire de l'Abisso, où on va former armée dans la police, et je vous dis, vous serez surpris. Félix est le président, au Kozonga na Kenya, où il y a des combattants, il y a des porte de la zone Awa. Pour vous dire que, dans la zone de la Bilo, que là, on va la photo, bazali la faux combattant, la résistance, le bouton, au carton, il a créé, il a créé, la loucha, a créé, que sur la dame, il y en a là. On va ça là-bas. C'est pas la Bilo, le bouton, là. Donc là, pour l'engager, c'est du passe-temps, les abats, blabla, bazou, chacun c'est pour rien. Là, il va rater. Les Congo décollent, ils ont décollé l'activité. Matondo mingi ya solo fumu sabata mela mwa mai muke pote ya solo tokende na mutune ya mibale ya suke tikali bandeko pe balandi mingi merci mingi na Deborah Dioko Jean Leba Simon Mabiala mon oncle merci na Gino Will na mboka États-Unis bandeko bazali ebele bazali kolanda biso vraiment toyambi bongo fumu sabata en direct ya Kije na Kinshasa ya zali bongo chargé ya culture ya IDPS Kinshasa ya solo bandeko nde tolobaki penza makambo ya Congo il faut kolukaka kotuna bato bazali na kati ya source pote ya solo toyoka bango ke biso boko tobeta na mabako parce que makambo ya Congo ezali kokende na ndenga malamu te. Félix akomi président ya Congo 5e président kasi ya solo bato ebele kaka kobeta mabako balobi bango bazali contre Fayulu nde mutu aganyaki yango tomona ke toyamba mutu ya IDPS totuna ye mituna pote ya solo ye azali bongo moko oyo azalaka ntango nyonso na Jean-Marc Kabund azalaka ntango nyonso na Félix Tshisekedi Tshilombo oyo akomi président. Donc Congo alenga biso na avis du public toyambaka kaka bato oyo nyonso tu bazali kolobela mboka na biso mboka ya Congo ya solo. Fumu Sabata tozali kokenda suka kasi motuna mosusu ezali Fumu Sabata oyo ezali motuna ngai moko nazali kotuna yango. Tolandaki secrétaire général ya IDPS Jean-Marc Kabund alekaki na émission moko alobi ke solo Félix azalaki invité na Genève kuna ezalaki biloko ya franc-maçonnerie Fayulu akotaki na nini ya pharmacien nde tokoki koloba aloba invutaki ye donc yango wana akende kosigné atiaki lokoloto na ye na bapapier oyo ezalaki ya bacor oyo ezalaki bongo na Genève alo yango abimaki. Mais lelo Fumu Sabata lelo Félix Tshisekedi Tshilombo akomi président ya République démocratique du Congo parce que to matato kita cour constitutionnel tango elobi ke yemta komi président donc akomi président donc elo comme ça changer parce que cour yango mte décidaka. Alors lelo tomoni ba président de l'Afrique ce sont des formations. Même Joseph Kabila na ba kombo ya ba formation awa tomonaka kombo na ye pe zali. Alors yo zali chargé ya culture Félix lelo balobaki ke ba invutaki pona likambotali franc-maçonnerie. Est-ce que le gars comme président a kokota pe na ba logité
il y a ceci. Il y a des loges où ils allient traditionnels. Dans la tradition africaine, ça veut dire qu'il faut toujours être en liaison avec la terre sacrale. Président Tshisekedi a dit docteur en droit coutumier. Ça veut dire pour gérer Mboka, il faut qu'on soit en contact avec la spiritualité où ils allaient dans ma bélé na bino. D'ailleurs, ça va bino tout le temps. Mon kishi Moutouanzambi, ça veut dire Félix Tshisekedi a lié na coutume na ye, a lié na l'esprit à ma bélé na ye. Mais il faut que l'on ait un mitou na bino. Batebele bakanisa kozala chrétien, oui bakate ke franc-maçonnerie kotati na christianisme. Batebele bakanisa kozala chrétien, soki bazobele bakomba Jésus, donc ça veut dire vérité zali kuna. C'est faux. Yango wana babengaka yango syndrome ya bouteille fermée. Ça veut dire bato bakangama na kati ya molangi bakanga mofinuku. Bazokoka kobima bamona makambo na ndenge libanda molangi te. C'est ça le problème. Il y a bato ebele baza kuna na poto. Ça veut dire oyo mundele azolakisa bino to bazokosa bino na logique na bino bokokanisa ke bwana na franc-maçon okoki kobonga kuna bokoki mpe kolongwa bokoki mpe kobima parce que Félix alongwe moto asali eloko aza te. Ça veut dire la tradition africaine biso tozalaka na croyance ya endogénie ya nzambe. Biso tokoki kodeside te ke la tradition na biso to pousser nzambe na erreur et alinga ba oyo alongola ba oyo andima bato mosusu. Nzambe aponaka te. Toza mpe na droit te la tradition africaine to imposer nzambe la réalité makambo toza mokili parce que Dieu n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici na mokili. Nzambe apesa biso sagesse na intelligence ya kela mokili na ye oyo atia positivité na négativité oyo abengaka set na Osiris. Mutu moi mwasi mobali mobali akobala mobali te mwasi mpe akobala mwasi te biloko wana epa na biso ekoexiste te. Yango moni question batunaka président mpona baloi ya bahomosexuel président lobi akoki ovote loi ya bongo te parce que eza kodu na biso te. Soki moto azovote loi ya bahomosexualité ça veut dire azali na androgénie ya nzambe te. Biso tofonctionne bongo te na tradition africaine. Donc bato bango bakende kosigner kuna bafranc-maçon bakei na makambo etali makambo baloi ya homosexualité oyokaki makambo homosexualité ya Martin Fayulu biso tokokwea na babiloko wana te. Eza réseau moko ya bango eza droit na bango basala oyo bango balingi kosala. Martin Fayulu akokende na bafranc-maçon eza problème na ye. Eta biso na Congo toyebi makambo endogénie très bien ya bonzambe. Ça veut dire mwasi abalaka mobali mobali abalaka mobali te. Eka na biso etisaka te Félix akokota na logique wana te. Félix atomona babiloko wana abemiselaki meme bagénie na biso ya bokoko bakoyebise retire-toi de cette signature. Quand la base a réclamé qu'il y a une retirée signature ayokelaki base mpona nini parce que azalaka na sens akokela nzambe. La base, le peuple, c'est Dieu. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et là, on a présent, c'est que dans un combat, le peuple d'abord. Ça veut dire, c'est Dieu d'abord. Avant toute chose, les ensembles. Toutes choses, les ensembles. Ça veut dire qu'il faut tout ça dans ma camoufle, les ensembles, biso. Donc, on s'en a ma camoufle, les ensembles, tout ça la tête. Donc, quand le peuple a réclamé, qu'il a retiré, s'il a dit, à Yoke la Dieu. Le temps, on a formation. On va dire, mais tu vas t'appeler dans la PD. Kasi na basi babalanaka bataki boso batelemeli bafini nzoba azosini azokipele sinati bandoki bazalaka ndenge wana babandi omakake bino na mitu kimape Fayulu azwi wani bazali omakake bino basombi na TV5 ba France 24 eza réseau na bango bafamation na bamacron. Donc ça veut dire qu'il faut mater les cas po balwa bapede les cas balwa bahomosexuel les cas. Parce que il faut voter pour dire que le peuple nous soit prêté l'enseignement spiritualité à comprendre. Et son but va te donner même si la... Donc, il faut nous sabattre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Abosani kaka na peu de temps oyo. Babengisi bango Martin Fayulu. Babosani nyonso ite pe ça la 37 ans.
bapesani tout oyo président tshisekedi abundi mpona bango bandimi na mpe fayulu rien que parce que aza moto ya bandundu rien que parce que bazosoutenir ye na babelge na bafrançais rien que parce que katumbi apesaka bango bambongo batiaka na bapoche rien que parce que katumbi asombi bachaine na batv rien que parce que katumbi asombi bakombata na barésistant ale babimiseli félix na seki yango na banyoka mitu nyonso azoyebisa bino bango wana félix so akati bango bamitu wana la belgique et la france bakotala biso na lidusu ya fenetre toboyi biloko wana envoûtement na bango bakanisaki bango félix de grâce peuple arésistaki mpo nzambe nde moto akibisaki eplase wana lelo fui nango emonani abimi lider aganye bango tu mpona intere ya bino nyonso na bandoto bazoboya bazala kaka fale bato bongo bazala mpo nzambe azala na sens. Donc tolobaki président Félix Tshisekedi aza na kati ya formation te mpe akokota yango te akotikala kozala na kati ya formation te mpe akozalaka jamais mpo eza lié na tradition na biso africain nde précisement bantu ye azali mwana ya descendance ya 12 tribus de juda omonaki même na mur de lamentation akendaki kosambela parce que kuna nde bakoko na biso bakaka bajuif ezala biso babantu eza bajuif oyo baza kuna mpe bana baza basyrien bamwika nde kowuta na syrie baya binokisa israel wana yaza descendance ya Allô? distribué wazali kongo mobimba matondo mingi ya solo bandeko mpe balandi nyonso bayebanso balandaka émission bokokwa bayindo en direct ya avis du public. Merci mingi na Bibeson Ngoma Ami Bouchiri bambote mingi vraiment Ami Bouchiri mbote mingi sikozali na bosalité mon vieux Zoro Mabiala. En tout cas bandeko na ngai tozali kokende na suka pote ya solo tozwaki Fumu Sabata pote ya solo tosolola na ye penza masolo oyo Fumu Sabata lelo yo mutu netika mibale donc nakoki koloba problème oyo ezali entre batu bakasaye na batu oyo tobengi batu ya bandundu eza kosala batu mpenza mwa pasi mingi na ndenge lelo Félix akomi président eloko nini yo koloba na likambo wana conseil nini to eloko nini okoloba na ndenge lelo otoloba ngo lobi bazokata bato bamachete banini est-ce que bato bazosala yango ezali kaka kifanatisme ndenge ezali entre les deux côtés UDPS na bato ya Lamuka ou bien bato ya Kash ou bien eza ndenge nini conseil nini okopesa na bandeko ya Kasai na bandeko ya Bandundu ezali diabolique ezali envoûtement bandeko na biso ebele esopi bango bandeko na biso ya baluba baza na problème na bandeko ya Bandundu te bandeko ya Bandundu mpe baza na problème te eza na balider oyo basinye bapacte na baframason oyo babelge batindaki bango depuis conférence de Berlin ke moluba okozwa pouvoir te mpo babelge bayete moluba aza yaya ya bakongole nyonso na koprouve bino yango mikolo ezoya pourquoi mpo baluba baza na centre ya Congo entre Kananga na Mbujimayi entre chef Kamwe na Sapu na chef Kalamba ne place centre ya Congo ezali place koyenga fandi moluba okozala jaloux ya bandeko na ye te mpo so moluba azalaka jaloux mpela sadimisa Kananga na Mbujimayi koma république moluba ayebi ke ye moto akoti bato ebele baekole ebele wana eza baluba yango wana nde nazopesa bino exemple simple na 2011 babotolaki président Tshisekedi pouvoir est-ce que moka baluba bakende koboma baswahili est-ce que baluba basalaki problème est-ce que baluba batalaki babite baleki bakomprendre te mpo bazali envoûté na baordre mystique oyo ezouta libanda tokontinue kaka bitumba baluba bakontinuaki bitumba ensemble na peuple biso tuna bangala babongo bazalaki na idéologie opposé azalaki nango yango na koza lobaki ke bakozongisa pouvoir na biso ata bake wapi bakozongisa pouvoir parce que toyebi bolingo tozalaka nango na Congo UDPS bandeko na biso ya Bandundu baa na problème na biso te parce que nga nayebi bato ya Bandundu bafote Félix Ntina Masina Nimba problème eza balider ya soi-disant ba Bandundu nako même komettre en doute
na Martin Fayulu Kaza Mutabandi parce que jusque-là, on a eu une place au but, et j'ai fait des enquêtes, même si on a même pas de Lazare. Donc, on comprend que qui cause la Congolais, la pêche, la banda, pour police, la roue, les autres ont battu, parce que la Congolais, pour que la Congolais, que la Yécolandé, le Congolais, c'est la mission pour la pêche, la Tindaka, là-bas. Donc Martin Fayulu aza na famille te Fumu Sabata ata famille na ye bandeko na ye bayebani te donc aza mutu abandundu te wana eza yo kutu nde ozoapprendre nga na meki koréfléchir sur ça natika lomo na famille na ye te ke o baloba boye là ce n'est pas mon problème na bokokota na makambo tala famille mais nazoparle en tant que personnalité politique par rapport à ya réflexion na nga intime réflexion na nga nde nazalaka nango na spiritualité nakomomettre même en doute na likambo na ye wana kaza moto ya bandundu parce que na isololi na bato ya bandundu mingi bazoloba ke bayebi même descendance na ye kuna te balobi aza moyanzi c'est pas un problème soki eza vrai eza kaka bien mais bandeko na biso ya bandundu baa na problème na baluba te baluba mpe baa na problème na bango te et d'ici là ça va s'arranger parce que mission président Tshisekedi Félix atindi biso ezali ke to rassembler bacongolais te réconcilier bacongolais epai na biso toyebi makambo wana te moluba na bandundu bakovivre ti mokolo mokili ekopanzana donc bazala nde kaka na ekenge bandeko na biso ya baluba bakoya mpe na tendance wana violence oyo te ke o bazokoincrimine bango bazo-inquiéter bango mpona basi na bango malgré tout ce qu'ils ont fait au nom ya balider na bango abandu kopardonner bango parce que biso idps tokopardona bango ata 100 fois mais c'est le temps et la nature nde ekoteya bango mais on n'a pas un problème pour ça. Alors Fumu Sabata soki lelo balobi ke bose réconcilier na Martin Fayulu parce que mindele ti sikoyo baza toujours koconteste baeuropéen bazoloba ke bango bazali koreconnaître pouvoir ya Félix te tomoni aucun pays en Europe elobi ta kofélicité ta Félix ke a gagné baélection tout pays ta moko te en Europe eza koreconnaître bango alors soki lelo baeuropéen balobi ke non Félix a se réconcilier basala gouvernement de transition non pardon pas se réconcilier basala gouvernement moko union d'ensemble nde tokoki koloba alors bino na kati ya idps pokoloba nini Martin Fayulu alongola mikumba na ye ya mabe oyo aza nango na kati na ye apesa yango na nzambe azala libéré biso na idps de la vérité nga nalingaka politique ya complaisance te ya koluka mpakola yo la pomade mpo nga nazoke na lingi yo mokai tu es dans le faux je te dis ça en passe. C'est ça la culture politique de l'UDPS. Félix aza ndenge wana nga nazalaka ndenge wana Jean-Marc azalaka ndenge wana président Tshisekedi mpe azalaki ndenge wana réconciliation ezalaka bien réconciliation ezalaka bien soki yo moko olongoli mikumbano ya mabe ça veut dire la haine le mensonge l'antipathie les fruits du mal oyo eza na kati na obimisa yango mpesa na nzambe ça veut dire tubela ça veut dire aleka devant le peuple atémoigne lokuta na ye oyo asalaki atémoigne ke bato batindaki ye batiaki en erreur nsima asenga peuple congolais pardon na rtnc tokondima pardon na ye aya te kaka aloba te o tose réconcilier sans ye badefone na mabe na ye non ça c'est faux c'est ça les faux chrétiens nga nabengaka oyo bazali na pombe ya bouteille fermée fo babima libanda molangi bamona molangi libanda omonaka molangi na ndenge akati te oza na kati ya molangi ozomona mokili ozoyeba nde nini ezofonctionne te biso bapendi te place toza na terre eza ron okoki kobima na espace te mais nos esprits ebima te mona mokili libanda ye tazwa courage wana kosenga pardon ça veut dire atubela aloba vérité na peuple asenga peuple pardon ayebi mabe asalaki ndeko na Félix ayebi mbeni atiaki Félix na bareine na Genève ayebi yango ayebi vraie version ayebi kazwaki na ye te ayebi ke akoki kokosa te ke ye moto abimi président sans batémoin sans bapv kobima président sans témoin na pv ndenge nini
Ça, tout ça, ce sont des mensonges. La guerre va m'attaquer, Binonamito, qui a gagné. Donc, il y a un cours constitutionnel aux Anglais, même PV. Dans la landa qui bazali bazosenga ba PV na seni c'est un banima za ko former ba témoin bozala kiwapi. Nous avons que basali makambu kaka na baerreur pour bazali déjà ils étaient dans le faux. Donc réconciliation et la réconciliation moko euta na intime conviction na ye asenga peuple de pardon. Biso tokana biso pour tout pardonner na biso. Nous ça ne nous dérange pas. Matondo mingi ya solo bande kopé balandi mingi. En tout cas, mbote mingi na fumu lema. En tout cas, bande koto komi na suka pena masolo na biso. Ndeka tebisi bino ke to yambaki fumu sabata chargé à culture ya IDPS en direct ya Kinshasa na Kije na kati ya siège ya IDPS. Ya solo fumu sabata tolingi toyeba sikolo liloba nini oyo lelo président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo atindeli ba peuple congolais parce que tu que mardi azali ko prêter serment na éviter sur les lignes de Noir. La transparence sur la divinité des dieux, ça c'est la leçon que je peux donner. Tous à la transparence. Il faut qu'on dise mamaka ce que mon a reçu et l'autre ils avaient l'avantage, il y a intérêt, il y a République Mobimba. Pour aider Félix Azan a besoin de bino, il y a conseil na bino, il y a pour gérer mboka ensemble. Aux yeux na les libanda, il y a une expertise ou on biso IDPS, c'est la transparence. Président Félix, mon se kokende la trésor publique, vous allez informer pour tout gérer mboka biso tout ensemble. Pour sur la bine foyer la combien de costa combien de copima. Biso IDPS, vous allez premier parti au civil à du pouvoir légalement et d'une manière démocratique. Il y a passation de pouvoir et nous allons travailler dans cette transparence parce que Dieu nous a imposé ça. Félix c'est un homme de Dieu. Félix c'est un enfant bien éduqué, il a une très bonne famille, bien encadrée spirituellement et physiquement. Jamais Kabou n'a jamais de transparence. L'IDPS c'est la transparence. Au sommet de la carte, la bino biométrique. Au foot la cotisation, la bino. Il y a expert ou expertise pour avancer. Tout ça, on a besoin de tout le monde. Pour tout ce que nous sommes en train de faire. Les amis Kabou étaient dans la biso après troisième génération. Dans la biso, la position de sa biso Tokoya. Ils ont assisté dans la tradition africaine. Biso toza bato tondime la réincarnation. Yama ko bongisa la place toza la capo, tozo na lobby, les apines net pina voiture, les ronde la terre ronde, les akan ronde ndenge notre musique est la cap. Dans 4 temps, la ronde a toujours eu 4 temps. Yama nande qui fonctionne à les akan cycle to kilato ya ndenge nzite bota kambume ko ina mabele, la bele boti nzite mususu. Nous toujours tout ce qui a dans le Congo parce que la troisième génération la femme sabata la kosonga donc là la banga nanga tele bikila ko yaka nanga ko kindi to yaka na biso enseigne plan. Alors fumu sabata mutuna ndeko moko atuni mutuna soki na tuni yango te e oza malamu te. Merci mingi Sisi Bosenzo, charisme naturel. Merci Mbamisa donc Ndamina Atounia lobi ba Belge bazali ba Belge pourquoi bazali ko bimisa diplôme il y a Félix que ezali faux diplôme. Alors balingi nini na président Félix Tshisekedi pourquoi ba Belge bazali ko bimisa diplôme il y a Félix que diplôme na ye ezali faux. Et là voilà bino na IDPS peut-être ce qui est communiqué bino. Toi, tu crois vraiment que la Belgique n'est pas à l'UANA. Ce qui diplôme à faux et comme on dit la Belgique, ça veut dire la Belge peut. Il y a bien un rembotant qui s'abattait. Est-ce que mon tour a mis la Belgique? Ça veut dire que le diplôme les amis la Belgique. Donc ça veut dire la Belge peut d'aller le Robazo Lucate. Tout ça, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi pour Félix. Akati dans nos pelouses.
Afandi Nabiso depuis 1960, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce peuple congolais? Rien du tout. Kaka Kocha Biso Sondi, on crée tribalisme et Félix a compris que nous ne pouvons pas toujours être sous tutelle de la Belgique, dans ma cambouitani politique, dans ma cambouitani décision de Biso personnel en tant que pays souverain, bango baya imposer Félix par contrat 80% pour Biso toujours 20. Ndenge kabasala na babukutu na bakabila nyonso basala Félix aboyi yango ne suit bango. Félix a besoin d'un partenaire à 50-50 point barre. Pour une entreprise bloquée pour engager 20 millions de Congolais dans Misala. Ce sont ces gens des pays que nous voulons travailler avec eux. Point barre. La Belgique ne peut jamais nous donner des injonctions comme si Biso, Tosali Batumokolo, Tokika pour développer selon ma conseil na bango. Tindokiwa les photos kaka yango, et Félix Mutakati yango, Kabila comprendre et à comprendre que si Félix raison du niveau, aussi la nana baton Félix, l'article na Félix quand même pas congolais la Pessingaï. Na pas comme Singa Moutou, pas congolais la Latisinga, pas congolais la comme ça Moutou Mbongo. Pour reconnaissance, on a comprendre que non, mieux vaut rester avec les frères congolais pour eux. Va protéger la manie, la bêtise autour de la salle, de au samba. Donc, tout le monde IDPS, vous reconnaître que les Congolais, Congolais, comme si Joseph Kabila Moutambongo, donc vous reconnaître qu'il y a des étrangers. Pardon? IDPS, le quoi, vous reconnaître que Joseph Kabila lobby que les Congolais, comme si Moutambongo, comme Nambongo, donc vous reconnaître que Nenge Papa Etienne Tshisekedi a été aza moto awutaki na mboka mosusu faut kozongisa ye kuna ado bozo reconnaître que aza étranger. Wana ezali la déclaration politique moko ezali vrai eza correct et moi j'appuie ça. Moi-même je sais que Kabila c'est un Rwandais. Et tant qu'aye kofanda na mboka na biso, il a joué un rôle au pays, il connaît des secrets, il connaît tout ce qu'il peut faire aussi. Auto-récupérer Mambongwana, nous devons le protéger. C'est une politique où les amis correcte. Il faut te protéger, te sambisaye, te récupérer Mambongwana, te pinir Moutounyo, surtout Oyo, à Salaki Menda. Mais une faute avouée est à moitié pardonnée. Moi, je suis d'accord avec ces procédures-là. Donc, qui présente ce qu'il a dit qu'on le je passe loin à Gaza Rwandais à constater ce qu'il a constaté, même dans mon éducation Rwandais. Mais ce qui est plus essentiel, nous devons réconcilier les Congolais parce qu'il y a Azalipe, c'est mon il y a réconciliation avec les Congolais. Le président de Sophie Félix Azali, c'est mon réconciliation avec les Congolais. Kabila Azali me dit que Oyo. Azali Konfungola, il y a liberté, il y a Congolais, l'indépendance spirituelle à Congolais. Parce que Asali Atmoko, Oyo, Ezali Atmoko, bravo, Atika pouvoir, la vie, dictateur Atika pouvoir, bon, ça veut dire, de me la pression au biso de Ningadi, et à respecter, à comprendre que toujours ma grand-maître. Asali Obiso Todingaki, pour la langue, le chaque papa pour ça, la Olo Todingaki. Et Asali Yango, donc c'est pouvoir ça effuser un sang. C'est déjà quelqu'un où il faut toper ça y est, pour arroger sa passation de pouvoir, il faut tout rendre énorme, on a à respecter ma capo Obiso Todingaki. Par exemple, la politique, la haine, ça veut dire la fond chrétien. L'Afrique chrétienne, il faut aller à la cible, dans la ligne, dans les eaux avancées. C'est tout. Merci à Mingi, à Solo, Bandekopé, Balandino, So, Banso, Balandarabiso, dans la vie du public, Emiso, Boko Kabayindo, Yasolo, Toyambaki Bongo, Fumu Sabata, Oazali Bongo, chargé à culture à IDP, Fumu Sabata, Tokomi Nasuka, mot de la fin, et l'oko nini lelo, Okoyi Kotine de la message nini Oyo, Okoyi Kopé Saba Congolais, et surtout lelo, président Félix Tshisekedi Tshilombo, Oazali Bongo, 5e président de la République démocratique du Congo. Message nayo en tant que chargé à culture et à UDPS,
message ni okotindela ba Congolais ou bazolando na monde entier et surtout diaspora. Ngaka moko bazonga mboka moki bungi. Ingeta. Matondo mingi ya solo bandeko ba Congolais ba combattants résistants ba bazana diaspora partout na bandi message ya Fumu Sabata bolandi yango en tout cas ye aki makate ya kutsu tuluka kabato IDPS parce que ba banga kate ba yaka na bango soki ezali likambo etali mituna bango ba yaka biso tozali wana pona bino atanke bapanzi sango ya mboka ya bakoko République démocratique du Congo donc toluka bango Fumu Sabata lobi mboka se bongi Félix Tshisekedi Tshilombo 5e président de la République démocratique du Congo a lobi que bozonga na mboka kote ya solo ko sala réconciliation to construire mboka ya Congo bato bakufi mingi a lobi que ya solo bato nyonso tu batabolaki na 3e république oyo 4e république pardon donc ezala Joseph Kabila ezala bato batabolaki na ye oyo ba ministre bango bayebi lolenge nini bakosambisa bango kasi ya solo fo bazongisa mosolo nyonso tu na trésor public pote ya solo bakoinforme mpe bakongolais nyonso po bomona ndenge nini trésor public ezali kofonctionne mbongo nyonso bango bazwi fo bazonga kasi bango IDPS ndenge ezali parti oyo babengi non violent bango bamemaka likambo na unité ndenge ezalaka ke babeti yo likofi yo mpe zongisa likofi bango bazali bato lolenge wana te bango bayebi kopardonne donc bakokende nango lolenge wana bakokanga bato wana te kasi bakosambisa bango pote ya solo bazali bato oyo bazali na mosolo mingi oyo bazwi ya mbongo ya Congo na mboka ya Congo bolimbisi nde il faut bazongisa yango Joseph Kabila ndimi kozongisa mbongo yango bango bakoprotege ye pamba te ba occidentaux oyo balingaki bazala nsima nde dude kolobaki Mate Fayulu ye azali na baaméricain na baeuropéen bango bazali na nsima nde mpona cobalt na cuivre oyo ezali bongo na mboka ya Congo tozali kobomba yango te tozali koyebisa bino polele komba oyo ezali bongo na kati ya Congo ezali komba moko économique donc entre baaméricain na baeuropéen et bachinois mpe na barusse alors lelo somoni nouveau président ye tokotala 5 ans oyo azali nango ekoleka ndenge nini bakongolais ekoleka ndenge nini ndenge Félix akotambusa mboka ya solo mituna oyo bokomaki totuna Fumu Sabata totuni ye abangi te a répondre na mituna nyonso tu en tout cas bandeko vraiment azali clair mpe kolobaki ya solo Joseph Kabila azali na ye rwandais bayebi yango même nkondo ye moko papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atika biso azali kobomba te koloba yango bango pe banya ya Tshisekedi wa Mulumba bango pe bazali koloba yango azali na ye rwandais kasi ya solo likambo ezali politique il faut koyeba ndenge nini mboka na biso kotambola ndenge nini tokogere bato oyo batiki ebonga ya bokonzi matondo mingi nzamba pambola bino bayebanso bozalaki ebele moye totanga bakombo ezali te mpo bozali mpenza ebele oyo bolandi biso en tout cas merci mingi na Fafa Kimbangise na Allemagne esika bozali bana ya Mfumu Kimbangu bana SKK bambote mingi bayebanso balandi biso nzambe apambola bino toyambaki Fumu Sabata oyo azali bongo chargé ya culture ya UDPS matondo mingi Fumu Sabata nzamba pambola bino bandeko ya UDPS kimia kaka ndenge biso pe tozali kosenga pote ya solo bakasa ye ndenge olobi ke bazali bandeko ya bandundu bazali pe bandeko ya bakongo ya bangala baswahili pe bato Équateur pe kuna na kati ya Katanga tozali bakongo to bakongolais to bakongwa donc biso ne tozali bana Congo souci na biso zali mboka na biso ekende na kimia pote ya solo to se retrouver parce que tozali bongo humilier makasi na niveau international peuple congolais koma penza mutu pamba nzoka tala biso nde bato tozali puissant na Afrique mobimba sans Congo monde mobimba ekotravailler ti tozomona ta nde bazali kowelela Congo élection eumeli bato nyonso tu ba communauté internationale bango nyonso miso bobeli na Congo donc merci mingi Fumu Sabata nzamba pambola na famille na yo mobimba ndenge acceptaki
koyamba biso et surtout invitation oyo yo ndimi ko répondre na ba question nzamba pambola pena libota na yo nzamba pambola pe famille mobimba ya IDPS partout na monde sika bazali bandeko nyonso tu ya bino ndeko Kongo alenga nzamba pambola bino fumu sabata na yebi te soko zali na liloba suka susu. Tomoni fumu sabata ase akatani merci mingi na bandeko pe baibanso oyo bolandaki biso lelo nzamba pambola bino tokutani bongo mbala nsima na émission bokoka bayindo en direct ya avis du public Didé Masuki mbote mingi siko zwami en tout cas na Super Anita Masuki mbote na bino baibanso balandaka biso bo continuer bo s'abonner bo continuer kolanda biso en direct ya avis du public ya bino ndeko Kongo alenga. Ciao 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 matondo mingi ingeta matondo. Merci. Balobaki mo kingaga. Nakaja Suisse. Didé Masuki mobala mande kwa pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.